Oui, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle champion local. Maboko Yanzambe, Kakandeye, Ganabino to sola kanemisa, nous voulons savoir émission Oerataka. Jamais na banda konabino. Chaque jour, lundi, mardi au samedi. Tongo Poko Mikolo, bonus pour Nabino. Ah, si à Cancel Télévision, la chaîne qui ne rate jamais na banda konabino. Libo sona bande émission na bandeko. Nabandiko pesa na bambote na baiba sunga champion local na moi eloko estazuate na lobi bongo le seul partenaire ya émission nous voulons savoir vieux Prosper Bakine moi na Dallas Tongo le sako côté Ozali quand on a le vieux Prosper Bakine on dit tel père telle fille Chanel Bakine kasi dans le bois Gitola ah mon konzi moi na Belgique Tongo pe na mosete ko bongo Papindo ngale voyant choisate motabonga na nduzu na yema quoi na bibo ekiri gobi chingobila ah monsieur Paul mwana pota tongo pe na bosente koloba na banani edi engende papa social quoi ah na banino émission ba ba mso oboka na sima po yo lako oboka kanga te ni président le fudu alobaka mais na bwaki yo président le fudu na yenga imoko te lelo naza awa naza wapi na otanga place te yo za kabongo sali zuwa mais nazanga mokote so moninga naza libanda na zambala te c'est que na eko luka invité so moninga naza boye c'est na koti na kanda ke invité na eko luka bolela ki na émission les gars ki o champion local mo émission mo makelele mo ba jeune banda sa mo ba loyenge na semina kota mara kati ya makala quoi mais na bi tozo nyeli ka kache wana na ninga bien boyika liwanza mbote maître boyika mbote champion local Omo ina to musika nanga na obanga ko beta nga ndeni ukanite ba koma to za na leso ite pani nazali na ebisa yo bani na ebisa yo ki tozali na pesi na mbote na bato tu ba Holanda biso wa bino champion liwanza boy ka ba mettre ngai to makasi na nenga fo donc naza vraiment de na ebisa yo kaka kuna ngai donc yo bina ya avec le kasa soki lo rezate donc to yate Obi bino bakache beaucoup la discipline ni bosika ka kache kombeza mbangu boke ko mais na ko mo ordre mo boye c'est kombeza ozela ba peso moi papier moi ni ça moi bien donc mais ça va rocha musana logique er mo ezara moi dabi metant on comprendre o yo zali faut chasko ba logique na ba principe pour epesa moi respect na art na yo boy ka d'Afrique moto oyo abetaka te ba kufaka Aboma trop. Yo mo teke na bangi si batebele, bana lo bangi na eka na dossier bango esprit. Ko babanga ki fort. Boni mama boma fort bino. Bon mate ba para ba sa perte. Ke ba sa perte te to mo boti mwana komiti mukolo, yo tombole onyate bwe na bu abukanya ku. Moi tant muta signé déjà art. Donc to boma pourquoi to beta ba na banzela te na ba arsi par là. Tobeta na likolo ya scène place oyo to signera la vie ou la mort donc tant on muta signé dia ko matananga c'est qu'il a signé pe liwa alors tant on liwa pe komi la conséquence est réelle donc faut tout trouver normal mais ça faites pas ça chez vous voilà wana eloko wana salama geza pona opesa toli na ba OR mo ba budara ba tupe bato ba comprendre eloko te donc faut boyer baraki ke ba na bato nyonso ba mekara te ndesi pula liwanza donc dega boye ke liwanza na question elinga na mutu tango lobi na raisonner bato bakomi ko banga ko bunda na bino partout komi ka seka bateka ka boye kana liwanza ndenge magaya taki munoko menga na monaka babenga boye ka liwanza contre super aigle quoi olukele makambu yana koisa ki na congélateur azade yo kangama na glace na makambu yo lukela ki donc yo sukozungza ba question on habite ake kokota na mort ya bien ndenge nini sikoyo boyika na ozonga na likamba super aigle sima migol ba papisa ko réponse na yo na ozongela esima mo bat balobaki pona yo mwa mingi bazo bouder yo na dimension ko ndimate mais na ozonga sima na tuna na question oyelinga mutu boyika liwanza lokwa bat bazo banga yo mingi lelo championnat na bino zo banda je crois le 29 le 28 championnat banda pas boko ta par équipe ba boyi bino ba pasoli bino okutani yo sikoyo na pelilié mais ngai ti bomona nga na bundaka na liebo wana match à 4 koto azali na pesi mbote 1000 esprit kanya esprit de mort na bunda na liebo 3 fois et na bunda na 3 fois na gagné moko retour a gagné nga combat esuka tokenda match nul
donc ti lelo te pe tokóma par équipe tobundaka te donc liebo ti omonaka nga nde tobundaka bongo toyebani basola bamapeka déjà oyo bato mosusu bayokaka basomo bato jour bakobunda eza ndenge nini mais nga nde tobunda plus de 3 fois donc 3 fois tobunda na ye na nganda yala ti lelo obundaka nete nde mpe tokóma par équipe ya makasi na leki tiasa oyo mpo eza na équipe moko te ya par équipe oyo eleki biso na makasi ata batomato te mais batomato babangaka biso ba 5 chantier babangaka biso nayebi yo ke eza na par équipe moko te nazoyebisa yo biso toza le préfet de disciplinaire babiso nde bango wana te biso toza bapréfet le disciplinaire bango baza badisciplinaire mais biso toza le préfet le disciplinaire donc tokodiscipline bango makasi toleki mais bango mpe bisika baza bayebi parce que eza poule moko donc yo tala leki tiasi ezoya ya par équipe balobai mpe mingi tobunda championnat batante esila toke championnat par équipe tomato teking 5 chantier loboko parce que bino nde kaka namoni bootya mwa nyungu par équipe à part bino bato mosusu baza te ye te niveau na ye na makambo oyo okokango te eza niveau mamimie niveau eza na néglige ye te mpo aza moto abundaka mais makambo oyo ya babitumba eza niveau na ye te nano akomi te na 100% aza nano na 2%. Mais nazoyebisa yo champion local faut comprendre alandaka leti ndenge ezotambola na bato 2%. Pareil na makambo par équipe na 100% aza na 2%. 98 kuna na kuda nayebi te mpo zango ane nini mwa nini ozokopoa des champion local donc faut talaka carte ya makambo ndenge ezokende aza nano na 2%. Donc faut abunda makasi asala babiloko oyo babiso tosali donc nayebi te aosala mwana nini mpo okoma mpo biso toadaa na ba 80% na 100%. donc no moto akomi na 100% te soki aza na 2% amikalikile bango baza na ba 20. nazoyebisa biso tobundi kongo mobimba braza mwanda bomba matadi mzela mai place nio oloba ngai boyika na bundi te yebisa ngai tomato bien 5 chantier est-ce que déjà babuna na koma na île yebisa nga na île mambo mais tokende mpo toa bastar babengi badeklare ke fo liwanzana liyebo bazala tokende kobunda na kati ya île na île mambo est-ce que bango bakombo na bango ebani kuna yango ntango naotalisa oke baza nao na bapourcentage oyo biso toza nango te baza nango te mpo bango bambuyaka bato na bakini mais libanda bayebani te awa nde bayebi ye mpo soki ye koto apa koyokana te epuis na mama bitumba boye baza te totikaka bango eza mwa maskara oyo bamakambo yango ekoma mwa batrikage mais makambo etali bamakambo eza babiso oyo nde mpena tosimi bamakambo yango donc badete taizone bayebi bave na biso basuper angulu machine arambo bayebi e bapetu wana bana makambo bakosakana te mais migol balobi ke ye mpe otya mutu na par équipe mbala oyo aosangana ye na grenade na baki migol asalaka babuzoba ne na bakatiere asali to azosalaka wana na bana wana bagrenade bakatiere basali babuzoba ne asali te azosala na bana ne wana bagrenade omoniki nabelisaki ye fefre na maloba mpo nayebisaki ye baniveau bamakambo ozosini bagrenade babele famille golbat ye nde mokonzi na bango ti siko na bana ye na ye mokonzi na bango na kiti na moto babimisaka moto gashi oyo alobaki mingi patiki grenade naza kuna quartier na ye makimi maza te ayoki ke boyi ka ye mabele me atie poapa ayebi ke boni baje basala neti bakofi wana donc ayebi ke soka meki yango donc akozwa pene ya mama donc yango azalaki mosika ngala bakiroka maloba boyi ka lobino grenade omoni monelaka bafetisher oyo ayakala bo balweni wana nga dia nabelisaki ye fièvre mpo nayebisaki ye keba na bimakamaka na babilobaloba okoleka lidusu na oloko ya moseleki ete likolo ozanga koyeba nayebisaki grenade donc soki azalaki mobali ndenge akomisaka sifa mobali obangaka te aye korépondre ngai nabeta ata na championnat na bango mais lokola yebaki moto atelemi ana aza lokola lion donc aza lokola lion moyen atia so motu eza te mpo soni roya makasi yango moni gena nabangaki migol bata répondaki ngai mais migol banayebisaki eke akotikala kozala niveau na nga te na mamba mais ye alobi ke déjà kutabunda na papa na yo ozoloba bien papa na nga est ce que père na nga nanu liyebi tokenda na logique aza abundaka kati yango lokola nga lelo
bamakambo nga na sala na ring père na nga sala bango donc père déjà le père ye abundaka pe telenge na nga na neo oza na combien image ya combat père na ngai donc ya otangela nga moto oyo aokeye déjà na makambo osila donc bato bana makambo babiso yeyo ozokima nini migol bakobangaka te oyo eza boyika ya bakache donc makambo eza charge na yo te tya mopanzi oyo moto gashi na bomani na ye onga naza boyika ya bakache moto abangaka moto te moto makasi na ndenge afo l'homme du moment donc otie libaya tolambeli yango ebi moto moko alobaki komono fort nani oyo azalaka na nini na bumbu mpe ka mipanzi na bino na bumbu nani Tizo Mangenda mais nauti koya komba moko babengisa ye ngai kuna ye Tizo azalaki po batiangane babi te ye foto tiele féticheur to abeta ye po akoka makambo te batielinga mwana na ujana aza féticheur ayaki na betaki ye na ndenge osakana te akimi ye moko akoyingi komata te ye moko Tizo lobi batiaki nga na ye aboyaki mpe komata bongo Tizo koteleka na te valoba makambo na nga Tizo aza niveau na nga te ye mpe abangaka makasi combien de combat onga na boyina Tizo ya kobeta ngai Tizo kobeta ngai te mpo na beta champion na ye Giga na Kasangu bato babeta père na ngai yoka sikoyo na répondre bato wana bino bato nyonso bobeta père na ngai ngai oyo mwana na ye na ye kodefie bino mpo nazongisa baniongo wana donc loka bobetaki papa boyobeta mpe mwana na nsima bino baniongo wana nyonso babetaki père Giga bayozonza nyonga père Tizo kuta bainde na yo bena papa te pa awona place azoba te po Tizo akosimba nga wapi nani sus baza ebele bamekaki kofronte nga bapatiki grenade bafrike grenade oluka pomna liwanza na biso champion local omoni lelo oyo bato baotala liwanza ta mosusu bakomprendre te ngai boyeba bien oyo nga naza nayebi nde babangaka soi disant catcher moko te bino nyonso bozoloba kiliki nayebi te so booluka bobangisa ngai soki bolasa nga nini bofongola matoyi na bino boyoka maloba na ye kozongisela bino nayebi nde babangaka catcher moko te epuis nazalaka na somo ya kobanga motu te mais napesaka motu respect parce que le respect eza réciproque donc ndenge boza bongo ata ebingo so bando obunda lelo ameki kofungola monoko ngai na etali nga te mais nazotalisa na vie omoni soki azalaki lelo oyo akontinue kobunda osine mpe tuma ye piba lomba gera tala omoni komba na ye oyo atiaki na matete wana champion lokamba siboliti wana makambo na ye na bato na ye ngai na kobenge bongo te naoyebisa yo boye batindelaki biso invitation toye komba première journée tobeti bato ala goni ye lokamba siboliti azalaki invitation yaki epana ntongo atindeli biso invitation tobaki ke tokoya kofronte ne yo parce que eza na matete yo opolaka te oponaka bato batieli yo bato balemba obetana na bango mais bato bibotu na obunda na bango te toyaki wana tofronte lokamba siboliti ye moko natikali komona ata babeli te apres ekomanaki nani soit disant moto autaki angola tréseke 5 obra ayaki amekoloba na miko tomati yaka akimi animal bake koloba te babunda na animal ye nde champion de Kinshasa atie poids soki bobanga biso soki tobunda na banani mais nazoyi biso bango bayebi ke esali wana matete so tokoti eyaka na bamort d'homme yango moi tolingaka soki obunda yango te mais ntango bato baoluka makambo nabi ya champion local ntango bato baoluka makambo fo basilisa yango ntina suka biso oza wana boyika liwanza totala na komba na yo moko totala ndenge nini obundaka bongo tozonga na plateau na biso avu takala opération kimia totia machette na se ya bete lokola moyibe mampule lelo mwana ye akoboma mutu ndo tema lia alemi none maboko makasi mpona ye maboko makasi wana aza flic de flic esala eloko te flic de flic alobi ata moto akufa eza bitumba yaya yoka ye boye boyika betela boyika maboko mati
wana tauti kotala combat ya boyika ba spectacle minene o uti kosala biso auto sala biso donc nayebi ke esepelisi bongo Aimé Tukudi Maboko Banque Aimé Jomi Tukudi Maboko Banque yango pe ebosani na esepelisi susu nani Mimi Shungu esepelisi yo koto zali esepelisi bana tout ya mbinza bana tout ya mbinza lokola Deborah Mamikina asepeli nango makasi pe nabosani te Patsa Beledu pa sepeli na yango nayebi te Maître Boyika champion local wana zo bunda kati Amérique to bunda kati Congolais nayebi sa ko kesiko biloko boye muto otala ngo signer combat nini toujours kana mketo tikana makambo ba o kinganja ga obeta papa bino pa namoni yo nebi bino bakatye boza bino bato wa bino bato bon exemple yoka siko bato ebele ba minero me bazana makambo ngo te catch foza nango pe na makila oza pe na don nango yo bota makatye biso to bota na ba liter tala no ba dege donc catch eza robotama catch eza robotama lelo temps toza ba catch donc eza biloko mo esengera photo zala photo laksa batu eloko ebomami na kati di mara libanda to mona bakomba defeat to zela totala ndenge eleka tomato na denzu babunda après biso to confronter bango na championnat mais c'est au championnat eza mabe baye ba ke championnat eza mabe to ça no calcul c'est elongo eska tomato et qu'est-ce denzu te denzu na zute bazo bunda komba ya défi tozo supposer ka zute bon denzu wana za pena makasi te denzu na nini denzu za makasi ta ko beta pour moi denzu ya quel kasavu ba nini yo do abeta diane na vie beta mutute moi bilo on na otangele nombre batu ya beta na vie après bolobi yo na kangela batu ba nombre ozo ko ngala tanga batu ebele pour la bike na pola bebele ba ko siko yo tango lo bane tangela ka batu ta obeta ye mo ka kalikele na lo babilo mususu pardon bato inanga makasi na bombi mususu wana beta denzu kotanga na ote to bombi mais ako beta tomato te na nenga solo tomato aza adversaire na ngai na boite mais po denzu abeta ye yo omona mutu de tomato ko bunda neza ka yo babisu sala bazati mais yezo niveau tomato te so comprendre ba denzu wana ba na batu na bango fo ba ke ruluka ko bunda na bango yo ya kaka ya na komba ngo oma ndenge opasuka mutu na mulangi tomato wala amona pena mutu basepelisi na silisa 7 kaza milangi na nzoto ye wana nayebi sio bon nga na pesika pronostic na nga denzu aza na makasi ya kobeta tomato te o nga nayebi yango wana ana makasi ya kobeta tomato te tomato wana bato bakofronte babiso yeyo na bafuna wana mpona dimine omoni ndenge tomato akendaki confronte Patsa Nyata po aza na niveau ndenge mpe esenga bato bafronte baa na niveau so denzu niveau na ye wana azopese te apese vraiment te abunda aza makasi ebele te yaza makasi te nabosani te napesa mwa félicitation na bakomba moko ti koleka moko sobi bavoisin basali mosala kitoko fo kosepelisaka natalaki komba ya bana Kasavu ya catch club Kasavubu na ya catch club ya ba Migolba mais komba ba moko ona sepeli nango elekeli ngai komba eza ba technicien ba to makasi mais ba bundi ba komba nyose na yo mona ka komba moko ya champion animal na robot 600 mais na regete makasi bino ba technicien to bo bunda fo bolongola biso so ninga liwanza na fandi na otala ke komba eza ba technicien na ba courriers na moni mamba kitoko mais na ke mona ka komba moko ya bien ya animal na robot 600 tout kana pesi bino ba félicitation bango wana babundi kitoko bazoba na bazoba basali biloko moko ezanga tina donc nazo ebiselo na longa te oh nani aloba kili mais nga so na pesi publicité ya komba ya bongo tangu nazo mata fo batu bazanga na eloko kolo mais na comprendre bino te bo bunda komba moko donc kitoko te bobongisa ba collègue na bobongisa musala wana zaka bango nde bapesi pronostic ngai na teka caméra na ngai nanga na oyo na loba na nga vérité ngai ne na boye naza na nga de amuta beba Maître Liwanza donc na loba pena mingi ba vérité Maître Liwanza champion local quiz de finisseur ya Afrique Mobimba ngai yo makambo mutu asalaka donc ngai fona sala nga po bongo balandi
Maître Liwanza, nazala makambo ebele tuna me minute nange Cécile. Ah. Mais kana ko betela ngali solo ya championnat. En tout cas na loba boye championnat pena o elekaki na zaki te. En tout cas ba fan ebele ba déclaraki ah boy ka falozala ka sensi bon pour participer na championnat ezara pena makambo minene ezapeka te koye obundo yango mais na bengisi biso nyonso bana ya bumbu Selemba o makala ngiringi Kasavu. On a déjà licencié. Oui. Ah, c'est bien déjà. Donc Kasavubu partout na ba o ba utara o changu o balandaranga boya ngamona bengi bino le 28 boyo mona champion Liwanza Boyika d'Afrique boyika ya bakache mutamakasi donc ngamoko pena impection no sepelisa bino pina laki bino makambo na rosala kandi na loba obunda par équipe to obunda na obunda fara turo na ebe na ngamoko mobimba ngai na obunda ngo na de Kinshasa parce que eza attente eza attente funa tant sur le wane to yesko na bango na de Kinshasa ne to komaka siko par équipe pour les bamor d'homme wane komaka wana mais awa ngai non senga bata loi so mutabomi mutu ba pesi ordre ba côté prison bino bobo ba te délai o mikando to zo mikanda ngo ya ndeni to futela mbongo te ndeko mikop na bino bobo mais faut que na bongo ba comprendre ne mambo ezali mona mutu akufi akei bo baleki na ba ve ba tito ko ba kufa likola ba ringi ba antenne aba kufa likola ba ringi eza boulot. Donc faut pas trouver ba kufa po mambo ngene bien mais te souhaitera te ke baninga ba kufa pena donc ba kufa ba kele po liwe ça la passe entraînement ngwe ba sala ka entraînement ba préparer bien mon niveau ça lora baninga misusu amoni ke a osona mati na obika te akimi na ye na konti o matana so neti tizon akimaki neti ujana amona yida yake a liwe komi nanga achena epoa no batu misusu neti super aigle ye mora yebo amoni ka babenge achena epoa neti grenade amoni ka na lobi bo achena epoa na mami asuka misana mete boyika mwamba minute stili moi quelques mbote moi message moko na bana tu ya bumbu ba oya yo te bana bumbu na pesa bango mbote te mikolo na bakanda na bango nala bakanda na bango makasi bafani na yo te mais nala bakanda bango bayi bakanda na nango na olo bango ana TVT na peska mbote na père na nga Modeste Liwanza kabungo na pesi mbote na mère na nga Bijou soi-disant Obina Akamar mon producteur Obina Akamar yaza producteur na nga grand frère na nga me producteur na nga donc yeye a soutenir champion Liwanza na la producteur makasi oh atali no na kine poto ye mta otinda atinda nga yo na fo ki champion Liwanza voyage ke ne mboka mobwe muta soutenir nga ye wana Obina Kama Samson d'Afrique muta mabe muta beba donc champion Liwanza na peso ba mbote na pesi mbote na masa na nga ekabula mobali champion Sina na pesi mbote na Sina na mona kale azali ba beta ke ba filmu wa kimikaji te azali na pesi mbote na Felili ebokani ya mami l'esprit na pesi mbote na tante na nga moko linda la patronne moi c'est mbongo dele na pesi ba mbote wa bino champion Liwanza yeyo message ya moko boye belé na bumbu na lando wana ça mettre commando ya ye lo te commando wana kima bato aza lo PD moko boye na o pese mbote te na fingi pamba champion local to ke kana ba mbote na bato na na pesi na bengisi bino bana nyaso bumbu malgré to sola pona base na nga ya ba arabi show balobi moto kuna tina ba palais na bango boye belé na kindinga na direction ya Gombe Matadi le 28 juillet oyo boya otala champion Liwanza ngambo na ozana na ring ka ba biloko na sala kana po mikolo yesu na ninga mabe maître soda champion Liwanza peso mbote bato ba wana te na pesa ka ata 3 pato makasi mbote siko mona bato makasi na ngai pe bato makasi yo na kati bato makasi na bi bon na pesa mbote na champion animal na pesa mbote na champion animal ye bena et puis na pesa mbote na robot 600 donc ye aza déjà futur champion moi ne ba biso ba Liwanza to yaka na catch to yeba ya ba auto opesi mbote na bidibidi ye pete bidibidi aza boni bango te bango ba changu omoni ba fédération ba erreur eza makasi yo yebisanga comment ça fait na ndingi na ko ba fédération te na plateau na ngai champion local yo loba na yo te ngai na loba eza champion Liwanza mtalo nga aza catcher ya za catcher te. Comment ça fait bino boke kopesa mutu a participer championnat de 6 passions 2 personnes entre temps ba catcher ba ze belo ba boya ki ko participer c'est qui bolinga bango te bien ndengeni
mapesi vela mazo na champion Magelo nani kasi mapesi participation boso mutu amoi na yeke makambo na yeke ne simba nango te na kokufa na nga pe bien na kosala mamlangi eza bien te akimi na ye boke komelele ta participation c'est obligatoire au moins te mambo yeke bien te ba président Suzuki fait na biso Eddie King bobo ni sa place wana na pesi mote na champion lipasa champion ya Changu na pesi mote na mutu makasi ya suka ya Changu champion Golbe héros dans la PC moté et puis mutu makasi donc ali na nde bato makasi sans oublier champion na nga Feni Liebo Kanyama mille esprit ba binage ça bana wana en tout cas des chasseurs taureaux pour les morts d'hommes ezara oui je m'appelle Maboko ya Nzambe je m'appelle Maboko ya Nzambe aïe champion local na komi na suka émission na ngai na lobato na lobate est-ce que cela qui est champion local bolimbi si mikolo notamment ba bete pona utaki voyage bobi bino mo botina ki point na kile point na tele bakatia kuna zongi donc non liste tondité mais ba obana mutu na boka ma de to mabanga et ça zuate yoko ki kombote benga na téléphone to solande za kaka na ika siko bo mo mikolo na kutina ba féticheur te na ba technicien to so na ba technicien peut to ba féticheur to pasoli mokili na bandeli suko boka vi Prosper bakini mwana de la sa tongo na boki ekirigo bichingo bila mais c'est Paul mwana pota tongo kasi vena ngezi kitola na boki ya fedingo male coutumier obi pani na boki yo ya fedingo male coutumier obi pani na boki yenga lobisage le soute lobisage ta ko lobisage pardon lobisage na le soute to kota ka no vejo ya ka ki na olande na mabanga tika makambo ya fedingo male coutumier na peso mbote vena ngai na boki masala ngai Madoche image. Faux mutu. Tika yeko na boki. Faux mutu yepe na biso. Omega okata mabala. Bon, famille ma famille onyangunga mobimba. Biota ni na mobimba pasteur na ngabon bo malika berger Etienne Bokopolo. Mama Lili Boele mokonzi. Kasi na lobi boye. Soki na boki. Aimé Tukudi Diane Omoi. Na boki pa modete titilongi mokonzi nga ya tongo modete titilongi mokonzi nga tongo modete papi pala. Kasi Patricia Beledou pe na boki bongo JKN watashi de la presse congolaise de la Milikamba Motemaya ciao je m'appelle Maboko ya Nzambe makambo ngwe bembide titilongi mokonzi na ngai titilongi edingo paloli bango na ndenge mokete toleka Shakira Tiba oza mwana ngana bimisi soko timutu makasi na kokase yo ndenge nazokase baninga na yebi ata makamba ceinture oyo mokone chaque fois de la président pour aza président kufite aza pe kata fédération bango nde bapesa yenga ceinture oyo take champion du Congo soko ya mobali aza wapi c'est moi la reine chacun de na coloniser kati na minute o ata boboyi ngai boyebi ke bokoka te bokolinga kutu bachanga na bino te pona ko beta bino mabe o nga sibolite o edingwe moto na ngenge o bachenga na lipasa o nani sisa bandeko chaki amutetela nga na mutetela ti mais abi malgré sibolite anoko na nga na ko beta ye o mezate to welela kaka ya mukonzi po biso na mboka na biso do koyi mibale bakendaka kokila te kaka moko siko moko wana kasi lokamba sibolite la reine Shakira et Yinde qui a koinda. Oh boy, nous voulons savoir avec un champion local Yonani dit je m'appelle Maboko ya Nzambe. Chaque jeudi, vendredi, samedi, dimanche et lundi dit no bela bango. Na beti bana miki ya bato ebele ba innocent ya bato. Bozo kachena na bimisi lobi boye ko chena champion na la reine Shakira champion du Congo boche abunda na mwaka kachia mwa bimaki lobi. Bozo mateke bozo ko exposer bana bato. Mukona obama mtu na ring ezali na solo ba na ebike gouverneur ya mboka na biso zotala bona l'émission bano bachanga na bango moko akufa bachanga na bato oyo bato wana mikemike dia na beti bango bolukela ngane ti bato lokola ba Shadi akutu yo kozonga na cuisine po lambelaka bien olambelaka nani Misa Bendos donc olambelaka yo ona osala yo nasi na bunda na mwasi te mukolo wana ba histoire akache kotikala ke sibolite nasi akanaki mwasi wana obendengeni. Champion du Congo c'est Edingo vice champion du Congo ezali Samson na Kananga nyonso batikali bayebi le Congo te oyo aza champion du Congo c'est la reine Shakira Katelea ezali ceinture nanga
na somba yango te na senga yango te na futela yango mbongo te ezali ceinture batiaka na mesa de déposer la reine Shakira nda bimaki donc naza na posa ya bato oyo baza na mbongo na mboka na biso batielanga komba na edingwe moto na ngenge ya edi oyo biso nyonso tobengaka icône de la catch naza koinsire bino na fierité nyonso okenda kobeta edingwe esali te. Shakira Keba oza mwana nga na bimisi yo général yo na ozo banda lelo nayoka suna kombo ya général te so na yoki na oluko tina pale soki nalobi o nalobaka yo lingi osimba lisusu moto nakozikisa yo kokota na nzela na ngai te mpo na ezoyinda tomatisi baeskalier edingwe ayebaka ke atia ceinture yango aje te oza kope ceinture fo kotia yango aje nayebi te soki adaye nango bie po asala nango nini na minute ceinture oyo nga nayebi yedingwe wana nga nayebi na ngango te mpo edingwe na kobeto mabe nga nde natosaki ola ngai edingwe na icône ya kachi soki bango badecevoir nga mpe nabomi kachi mpo fungula ya kachi secret ya kachi tu eza na ngai yesu nani loba te